Sila. Pour émission, on est en ingratitude, moko. Sila. Histoire est changé kate. Ozara mukala peshanga. Histoire est changé te. Yaya. Sila. Aeko bika. Tango aeko bika. Peshanga. Aeko sa il a un passeport. Peshanga ba ele production ya Afrique du Sud. Toke malembe. Peshanga FC producteur. Nga na ko kende Afrique du Sud te sans camarade nanga. Camarade ne nani? Sila. Oh non, camarade na yo, azan en plaire te, batapoto balingi te, ozo gaspiller nga bambongo, ba billet et tout. Peshanga lobi na ko assurer billet à camarade nanga. Mais Sila zwa ta visa. Sila. Moi je suis ta camarade. Eh Sila. Na vi na yo o match avion ba liboso pona moi moninga no kamadi Peshanga. Oh oranda et merci ba pesa na mboa. Deuxième fois, o mata avion po ya ba poto zo ya lelo visa na yo ya prise en charge ya maman Olive. Nga camarade non te Sila. Je suis pas ta camarade. Na âge nanga, tant yo zaina âge nanga, ozake tout là. Succès boya nzoto, voiture te, ndaku te, voyage te. Na 50 ans, basali yo prise en charge à maman mukolo loro la yo. Et pas maman Olive. Pourquoi ma roya poto? Tout ça ndeni. Nali a pomme. Yaya. Peshanga babandi débat na producteur mam na lo ba mino na okosate. Na okosate. Sila. Oh, calm down. Calm down mama. Oko fongola bambwa na ba pede na oko fongola bango. Calm down. Yaya. Sila. Na kwela bino ba video nga akosate. Sila. Peshanga comment déranger producteur à Boyi cause Sila en charge à Afrique du Sud parce que production zakika ya Peshanga banjo bonde la ya lubino aza camarade nanga ça la bien te nga na osombele billet mais quand il c'est na liste à voyage à kende loka artiste azwa visa mutasale la Sila passeport Peshanga visa producteur, billet Peshanga. Sila. Et quand même à l'okwa guatre. Bon là mon moninga salé là yo. Ce qui coûte mon tour à jouer là au visa. À l'époque, à jouer là on a passeport. À l'ongolio qui beka na libu mozu taille. Au salier bon. Bon ba oba tikali. Tant que producteur a eu qui Peshanga dimi kozwa en charge à kozwa billet na logement et hôtel à hôtel déjà tout là une chambre moko bakenda Afrique d'ici okole ba artiste azo vivre na ba énergie à baninga ba finga makava ya sale loko il faut batu ba finga mava ya bimisa filme yaya c'est comme ça Peshanga a commencé de booster son ami et suki wanate batu boyo mona bango na simba bazalaika bango mbali noko simo na betelo lisolo Peshanga na Ursule na simba kabango mibale. Et les Peshanga et les Sila. Ce qui Sila na Peshanga babi yo oko jouer te. Ce qui ba coach on soki ye ba oko réussir te ba komi point. Nzoka
si la jaba ba camarade yo oko liana yo zo melana yi mais a lukandeni na ko détruire yo un jour mon sale bulamu oyebi ba camarade yo bazalaka a nelo côté so ke boutique osombeli elamba yo posombi so ke salon ba planter yo futele pe ba planter siko peshanga ba jara batabongo siko sila aza ato saleli bolamu ya tio de na liste bato fwa ko isana vie mutali boso moni mutali boso a kombata aluka ko isa peshanga erazui banda ba insensé ba femme seule avec wifi ba non intégré akangi ba ma boke na YouTube si la sala succès na Congo te kana YouTube tanga fongoli YouTube ba insensé YouTube o balinga ko sala ba pencha ba komi ba pencha na e basali bekiri basali ba groupe nde ba PC succès azana ngo azo vivre na ba énergie ya bato ya ba collègue ya noko Simon azobete oli solo noko abana nde bongo sila abandi moko bima na miso abato po so babo ki ici peshanga black line batali mukala na na simanani sila abandi ko zo moins lumière yango zo mona malgré za kana pa madi atikala kolinga ko s'afficher na été pa madi les seuls moi ça na musicien dédicace. Oyebi musicien ata dédicace na répétition soko satali kangu na ata katula soif babwa kaka par remerciement de pipi aza moto azwa libanga te nzembo te dédicace ata na répétition azwa te yezalaka eboma mwinde pou so yi papa aza na besoin yi asami koteli de na chambre asami laleli eboma mwinda epou Maman, tanga komo kasi la koto, fallait azo boaka. Jiba zo boaka. Si les sopio. Si la, jiba banda wemba peshanga kala. O formé bandumba. Ya paka juma na katia. Soi-disant. Chaîne na yo. Tala, il fallait qu'il michou a kene ko sengele la yo relation na JB. Si la. Si ko yo ko sarabato sala succès, ozara na carton, ozara na carnet d'adresse te. Pour batou tout, ba comédien tout ba sala succès à l'époque, bazaka lié na ba musicien. Ndo monaka, wera memaka, sai poto, Mike la Duchesse poto. Omoni tant le loso ko komi sinet mutuka Mike la Duchesse a komi moyambi ballon. Mike a sali succès koleka peshanga et koleka sila. À l'époque tant batu ba sala banzondi, Mike la Duchesse azaki, muta pesi batu goya retourner ki PD. Mike. So ba biba tanga ba légende batu ba tie Pierre na théâtre, ba tanga Mike sila ya nani. Sila ya nani, lelo Mike a komi ramasseur de ballons. Mike musala na ye benda wera acha na lista poto Mike sai et sobe kala soki muta théâtre ana succès baza collaborer na ba musicien sila ba musicien ba mona ote za flou lelo okobo de la Michou a memi au concert à JB po jiba maicho na podium na okio mawe mais ba Mike ba wera nde ba luka bango ba mema ba poto ba maiti bango na podium po ba sa spectacle yo ke matalana donc wa na soif ba bwa kwata libanga ok na ko meka pa isha ko kwa ko chupa faire le kate ozu Michou a memi on arrête pas jiba maiti na podium jiba yamba ayemba déjà ici peshanga black line ya jiba bwa ko libanga ozu api la disque ozu wapi et puis jiba le loti jiba kala jiba ba Germando Jibaba amurelo kwesalema pona banson et Clarkenga porte na zolo mawananga natikali isolé na couloir ya déception bolingwe boko sekisanga yaya Jibaba Germando Jiba omba abwako libanga yonan
Yo nani, jiba lelo akoma na facile. Jiba kala, ozuwa. Okota na Karine ndeni. Black line. Lelo ko surtout que la JB. Ya. Nakati na live pardon Sila eza basuka. Kumeka ngati. Mutazana histoire na au complet lo kwa nga azate. Kumeka ngate sila. Nga na yebi pe akoloba. Kosakana na ngate esopio. Biso tuto ebi kozaka na soifo yebana. Nga na omoni star nyonso ba maxi. Ba tutuna ba o ba kufa. Nga na bete la bino li solo nga na soane la Gabriel na bundela Gabriel na répétition waze kwa. Soy ba star ba comédien ba repa waze kwa. To repa wera. Scandale ya Gabi. Sengle. Kolan mobondo na se na pink. Scandale. Basi apoto na bibai na banga ba musicien ba komo lenga. Sila. Tu étais où à l'époque, les amis cartonnés? Les amis collaboraient avec des musiciens, les dédicaces par-ci par-là. Tu étais où étant qu'une femme de succès? Balé qui n'a pas TikTok. Ba bandika na ko banda succès, ba musicien ba mo bando boka bango na ba disque. Ba bando yemba bango. Ba tout au monde en internet ciao, ba zusu ba mabanga. Ba zusu ba dédicace parce que on collabore toujours avec les artistes. Donc si la succès nyonso salaka na yo mafana passe-temps hein la batoka basi la ba live. Je regrette mon temps perdu. Yaya nazobete amino li solo histoire vraie. Si la esopio na mono na podium a JB aux étouffés aux anga aura à l'époque biso yebana na ba JB na ba segen tubanda de ko solo la tubanda de okutana mais yo na ki mukolo boy JB e bioté il faut qu'il me soit présenté au pas JB yaya échec Onga star, ya dingwako. Maman, la famille, l'histoire continue. Nde bongo. Basi la pe ba mo finga batu ba ramasser des ballons. Oui bi internet yo ben sensé ba comme si batu ba star Ba vrai star, eza bato ba teka na disque pas ba producteur ba liambongo. Ba onde ba star. Star internet ite, ya ba VO ya ba YouTube te. Batuto ba okotelo wana bana bango ben sensé. Ben sensé. Yaya nde bongo peshanga banjiko booster camarade. Malembe bato tepe na ba filmer mo kezo simba mo ezo simba te mo tina nde ba yo suka na simba. Soki pe ba ko kabwana, soki pe ne koma avant wana peshanga aye kozwa idée ya osala ba film. Yaya si la sala Sankara kosa. Batu bande ko botine na ngana ba video ya peshanga wana sila. Tozana ngola. Tozana mupesha. Toana ba matos, ba matériel à danger. Sila. Ozala Sankara kale. Ba video ezana zo senga ba zong sila ngango. Po de ana chango de ana YouTube. Sila. Koko Bilali kuta salara succès. Koko na yebi filmon. Koko Bilali bina ma bukaluke tu Koko Bilali bina na yebi théâtre wana. Koko Bilali azako kangabana na yenyoso na dikosi azaka ndoki. Koko Bilali kutaka na succès. Azolo bana basi mibali bakumuna bino banjete Koko Bilali. Basi atula ba mira esa. Si la mafana penza. Après okosa batu si la za légende, si la sala ni na théâtre Congo. Succès kuta salate. Na CD ba yebisi la te. Bon luka ba CD. Bon luka ba CD. Boya na ba CD.
botunaka ba producteur ba oyebisa bino nani na nani. Sila aloka wendo aba comédien. Wendo natanga suka ya sali musique simbite natanga suka papa Mose Laura Désiré Kabila alamusie. Mbongwe komi na Kinshasa mbongwe komi Katanga boyoma mbongwe komi na Mbujimai mbongwe komi Katanga baninga bosepela mbongo na biso mbongwa baninga Franc Congolais one. Sila yoko finga batu ba ramasser des ballons Sila omoni faute nyonso na opesa na Bellevie. Bellevie aza mutu moko, il faut qu'on porte plainte. Pourquoi? Parce que communauté, tous on a des grandes communautés y a ben sensé l'élo l'internet. Ya solo Bellevie aza mutu, il faut qu'on porte plainte. Nazo constater la famille. Bellevie faut qu'on porte plainte ko fundae. A participer na souffrance otozo vivre le na ba réseaux sociaux. Mutu mo asa kufaki. Mutu moko akufaki na ingrate moko boye. Asala ingratitude da ba sorti nyonso pa peshanga. Asa silaki akufaki na e. Azaka ta nesika kuvanda te masu chez les parents. Silati aki chez les parents. Plus de 30 ans chez son père. Succès, quand vous parlez du succès, vous faites illusion à quoi? Ngana kena na 5 différents da kwa Mike la Duchesse na Kinshasa à l'époque non à Kepoto tout ça la succès. S'il a vivait chez son père, ba Bellevie ba batakufunda. Yaya tozo continuer liso na biso. Si là aiko bendana. A Monica makamnyo sona osale aussi bate si la zaramuta profit. Tant que pechanga memi Angola basali ba filme si la teka makate. Basali ba filme na Angola nzoka si la zo kanka muninga na motema. Pechanga pa yo sala ba recul et tout. Akomo lukandeni ako telema. Yaya. Ba producteur à YouTube ba eko bima ba eko la musa théâtre. À l'époque bazo futa ngo ba $10 bambo mo ratina te. Nzamba eko kote la Bellevie. Bellevie sa chaîne YouTube. A valoriser ba comédien. A tcheli ba salaire moko ya bien. Et caché à tourner. Tellement za motema mabete. Webi lelo na Congo po mutu apesa yo tcho ya place okozwa mbongo ba pesa te balaksa libula mbongo te. Mais mutu akolinga otikala éternel osenga kae ya tola kabela nga sans frein ya tola mpiaka mais pour la question que po ozwa 100 francs il faut kota balaksa te. Bellevie local comme Nzambe akoma la bonne samaritaine aka muta ko brancher si là a fongo la chaîne YouTube. Bellevie moni place au chebiso ngaba koma ko tindela ngaba tindela nga mingi ba PD si la so nga tinda batu ba finga nga afungula mingi na ngam na nga tindela nga mingi ba PD omoni communauté nengezo souffrir. Bellevie ko tinda si la fongo la chaîne ngamoko marraine na ko parrainer chaîne wana débit à SB eza mwana ya Bellard production donc SB ezo vivre parce que Bellard est botier ba fan na Bellard ndi ba soutenir SB ba fan na Bellard ndi ba matisa ba bonner na SB sko si la za bato yo ato sungi alwa ngando suka aondiayo awala kisoma nzaka na identité natala video moko si la ba tampo ebimi mbongo ameka pesate wana akumisa sko Bellevie
pour Bellevue a fungola rapport et pas ba collègue na ye so ozana filmer on sala filmer oye apesi au caché au bengi ba acteur au créer filmer na yo a continuer na chaîne na ye si la pa ya kazo mbonga ba filmer pour cotiser si la na beti c'était ba cook ngala lobi ke si la tangate bo prouver nga le contraire na ebi po ani na lobi bongo si la tangate ata na ifasik si la tangate si la ba diplôme no ezarapi si la na ya kamabe yaya nde bongo si la aibi ko gérer chaîne ite aibi ko koma film ite aibi ata ko simba biki na papier pa komate aluki bato babana ko gérer leye pour abanda komate parce qu'on a la vidéo assis là make-up mbonga make-up ezate yoka sila zoloba yoka sila mwana moke na lotete na ye sila tionvie Bellevue yo kuti Bellevue na YouTube opesa déjà ba acteur mbongo basa ba film ba produire ba film yo po yaka pa Bellevue zo mbongo 5 film bat bosong sa ba vidéo ko omoni ba débat mosuswe bata TikTok baza ba mafana balora batu bakufa bazola mukila internet sika ba ebi na mama melekate SB ezo vivre pour na Bellevue c'est lui c'est elle en fait on t'a créé le quoi nezala koko na bango mama na bango de bongo insensé tellement za na molimo aketo batu bakomo landa po batu balinga ba anti valeur mingi oyebi ke solanie e bana monde entier mais batu balinga ngote ya lora basila mbuma mabe communauté ilanda ka place mabeza sko bato bana kacha mabe bakenda ko soutenir mabe akomi na ba fan abandi ko sila bandisko ko créer ba anti valeur tanga komi na communauté moko bako bando bundele ba guerre bato liboso attaquer mu pêche abandi ko attaquer sans cesse azaka bien dinana na basara masiala babanda ko pousser la chaîne mata ba attaquer dinana si la attaque batu nio so bachela escalier pour mata si la koma komi mona supérieur parce que ana bato ba fingela ke bato ba comédien belé boza ba hypocrite bo banga rolobela silo monde bo bokoli anti valeur si la za anti valeur bo bokoli bo monde bo bokoli anti valeur bo bokoli anti valeur bo bokoli anti valeur bo bokoli eti lelo akomo lia bino boza ke incapable ya hotel mais la sila tanga futa bato ba finga bino mone boti mbuma si la commune se sentir supérieur na bibie to na deux communautés ya ben censé ou les autres détruire batou ba chihuahua na ba abakouk ben censé groupe ben censé ba femme sans cœur ba femme ratée ba rata vie nde batonda na ngana kufinga batou deux catégories wana de si la akoma na ena ba mapeka si la koma na eko ya zwa ayebi ke mutu monka so mi comédien mo hayo bungilanga bambwa ba ufinga bambwa ba ko attaquer si la ozelo otin obi otinda batu ba finga te mo confirmer ma finga na bango ti quand tu ne vois pas tant otinda ozotinda batu ba finga te ozo envoyer batu te mais tu soutiens quand même otinda bango te mais pourquoi soutenir bango au dédicace bango pourquoi ils ont la confirmation à marambalo bara sur ba collègue na yo ke yom totinda bango ba abakouk ba finga batu nyonso ata Gabriel ba finga e na mutaka na ba finga mais Gabriel pe le doit komi mukala bango tu wana bazami kala ba alora bakanga bango na clé amona ka so atiki sila nde ba finga e do ba komo ofana na sila pona robanga mafinga nde batu musuba banga ofinga ko simba kizengi ya mama ba chihuahua pour soi-disant ben censé ba chihuahua ba au finga et après les insultes
leader de l'air leader, Mouzali ici. Après ça, après ma finga, ba comédien nyonso ba lâche. Ba lâche. Yango si la commune à âge nini. Si la te âge à si la pe si la commune à âge nini. Natale émission à si la na okimawa. Na leli. Si les longekei. Si les longekei. Achetala ba couche ba make-up. Ache tala babaku bosala ba live. Bosala. Ache tala ba couche ba make-up. Mais tampo ezo monana. Musta. Siko choko nyonso si lo tia na vie. Talona kindumba nyonso to mata na boulevard. Okanga ta mobali te. Eh si là. Donc si lo ata na excité. Te vie no ezo compliqué hein. Non. Vie assis là. C'est très compliqué. Ouais, c'était compliqué parce que surtout les actrices nyonso toyebi ba fina ba. Banzela balika bali passé donc si la ana excité. Et bon talon aux hommes matelani. Ba kabelo nga milai ochila ngoni. Oh nazara propre, nalatara bien. Mon balazate. Si la ne pleure pas, si la lélé à lobby, le quoi mon bal il bat les oya tena sani, si la otula, mais baba cook poani boya ko ça va tout si la lobby vérité l'émission. Mundela iya na wana kidnapi. Mams, mobala mams saza mundele. Mobala mams saza mundele si la emo wa leli l'émission, so mobala oya te asani. Si la ta bébé pour chazati. Pour Estar, Stari, Estari. Ata bébé bouchoua zate. Si. Si la lobi ba vérité, abi mobala zate, asani mobala zoyate. Si ko ba bakouk, ba live boyaka conseil la biso ke mam sazi mondele, mam sazi tala. Si la azala jeune, sans tampon, sans moustache, azala mobalite. Et longa si la nengezana mobala koki mamona butu. Mobala okomona si la loi moi si na kute. Si la tchela abino make-up. Boye bisa longo la make-up. Oki masila na butu lora vampire. Mobali ni na ozwaye. Plus de 50 ans. Ménopause. Mwana te. Mobali te. Et l'autre côté. Si elle a vendu inanga, so yako mekanga tenga vanda inanga. Ngaba mbwakela ça marche pas. Oyebi ke mutako yo vande loko le kanga zate. Komekanga te. Faut ça bana no wana ya ben sensé. Yondo la la pongite. Poso la li pongite obengaka, obando benga. Ba relation nyonso oyebi ke ngana ba onto sulaka. Obando benga ba omba pekisanga. Mais yo tindara ba pede na oba simbangati. C'est vice versa. Yo là la pongite, je suis désolé. Histoire est au changera tes maman. Oza ingrate. Oza ingrate. Mais ato wangani. Ba vidéo eza. Moko kuna uto mona mu a. Aolo be belle vie ayi da kingai zera na changono. Zera. Amona ki on pas la diva congolaise. Batu boye TikTok si kabo ba complexé. Boye bi na mno mambelika na internet ite. Kasi bo tika, chibo sa ba débat ponje, bo na bino nje ben sensé. Tala yango. Queen diva la congolaise na mona yo la diva congolaise. Yemta check yango. La diva pe ba vidéo ebele boy. Mais na mona ki on pas la diva. Yesi là, asala que monsieur pas Vincent chez Louise.
aopesa abi Bellevue muta eda kinga pona sala chaîne histoire échanger temba vidéo eza mwana moke na lotete na ye wana zo flatter Bellevue apesa mbungu Sila oleka te ma chérie namona kiongo pa la diva congolaise te nzambe ngaye too much penza namona kiongo pa la diva congolaise mazande na ba vidéo ebele boyo kapea Bellevue Sila azoloba na Bellevue azoloba na Vincent pour ça la chaîne Bellevue mutaida ngai oui Sila otinda batu ba finga parce que soutenaka soki moni eza langage ba musicien ba hypocrite belé ya lobika alinga batu ba finga te mon memi bato ba finga potondeni donc o soutenaka ma finga o sepelaka nango mais o tinda kandete ok Sila et puis soko lobi o futaka batu te parce que wana ya na en États-Unis muta futa bango wana bato ba futela ko bato ba fingaka toyebisi toyebi kati bien toyebi jango ndenge kendaka toyebi donc nga na vanda ye nanga yo moko ekolela na émission mobala zoya te bon na nini na koluka mobile na makasi Sila ozala jeune sans tampon sans moustache sans elongi compliqué mobala ya te tasko forme ozala ngo lelo qui va venir olata mini mabe olata jipa mukuse mabe ocha kabelo chi mabe odenda mabe mobali moté mabe soki leki batu basuka raboye et puis nzambe Sila oyo piche penza natiki kali okyo mawa natiki na okyo mawa Sila kyo mona jibe soni bato yo fingi ba ramasser des ballons basola na ba musicien nyonso na Congo parce que bazala ba star ba partageaka baza en collaboration Sila mipende nyonso elembi nango itoki non mipenda Sila elembi nango choko misisa vers réseau bimana menkoso Sila tampo beti nelongi mama ekokite ongo beta so na njoto italio ana pekisi kaka aya diaka si les aga émission kosileka te toza famille Sila ezaka émission mais tinda batu basombela ayadi ça va t'aider ekenda mama na wana sama bile esungayo olotika la ka esclave ya kopotaka 50 couches pour les kanango émission ça va t'aider crème de visage na sérum c'est la magie ça c'est mon secret na sungi ouais malgré la bêtise bordure j'étais aidé boulam na nga yangwa boulam zoba donc Sila nabi ki bamboa na obaoya mais tant bozo ya faut se préparer ngana bi Sila tanga te atanga wapi où sont ses diplômes atanga wapi moni mutatanga azala entouré de bonnes personnes et au sentir yata na kacha buzoba mo sentir maele morebi mana cerveau muto atanga az intégré Sila sitoche même sa façon de parler vous comprendre qu'à sito donc bateau boya au fin nga pona Sila manuela kitoko moi c'est alongwa boa comme ndenge ni na pesi mbote bateau boya au fin nga pona Sila ya liboso boye bakinga aleri Sila na stabilité na âge na ngata Sila osa maboke azali na succès te na âge na ngata Sila osa maboke azaki chez les parents chez père nae au dépendre na sani fufu andako na âge na nga tant Sila azo cartonné ndenga kosa abino kasa succès Sila était incapable ya komi sombe la passeport komi sa la passeport
et commis la visa. Il fallait que camarade à mon ici Afrique du Sud a foutu les billets, a salé les passeports. Na âge aussi la commune a 50 ans. Soit disant à la star, mais est prise en charge. Et pas maman livre pour mon apoto. Tout ça ici là, mon camarade noté, toi game morti. Na lekio. Po yo mona ba poto ba viso so ya nango. Ba visa na ezaka na prise en charge à maman livre. Opesa ta document mon côté. Donc mon collègue aussi là, yo il faut que nesko ko s'assumer yo mon coach ba document na o pour ba peso visa na Schengen. Toi ndé monté. Bato bo fi en rapport na si là. Toi non ndé monté. Si la voyageur a voyagé na vie na e, a voyagé kaka na ba prise en charge. Donc si la voyageur a loi Brian ayebi go paste ayebi billet ayebi procédure aux visa te. Basaleli nyonso. Ndesila. Péchang a salé en Afrique du Sud. Excusez, a salé en Angola. Excusez, maman livre a salé États-Unis, a salé France. Toi ndé monté. 2. N'allez qu'ici là, parce que moi j'ai des enfants. Avoir des enfants, c'est une bénédiction. On déplace ici là, et chokaka. Nalandi si la lobby, ba nanzambe mutape saka. Te si là. Expliquez batu opération au péchanga kenda ko futa bambongo. Izara poani. Fako bota no ata des fois. Olio kanga mabota, tala lelo. Suko bota kana ata des fois. Ya la vesile. La lève la live vesile. Boken. Au revoir. À bientôt. Live vesile. Soko bota kana wata. Mais héros, on se continue ko bota. Si la lobby mutunyo sona mokili nzamba tinda ya bota tete. Si la Nzamba tinda mutu na mokili ya bota. Aloba soyez fécond. Omoni mutu sora zo bota te. Ba réalité bele comme la biso na vie. Ezala rate ke nzambe muta trasa chemin na obongo. Biso mo peto compliquera histoire à vie. Selon etamboleli na biso. Nzamba sala mutu nyonso na mokili. Abota. Nzamba sa basangeli na Davina nani? Davina c'est qui? Fidèle comment bien? Nzamba sala mutu nyonso na mokili. Abota. Nzamba sala mutu nyonso na mokili. Abota. Et la stérilité n'est pas Jésus. Et ça partie au batu ba comprendre rango pina bien te. So yo zotalanga wana problème mabota. Va chercher la face de Dieu. Quel nzambeti. Oyo sani na TikTok. Pourquoi tu t'es distrait? Na barande oyo ko apporter le eloroté. Alors zala wane choqué yo. Muto ebi kana problème mabota. Ava na TikTok te. Aoza mukala sila te. Va chercher la face de Dieu. Quelle église ça va prière? La stérilité n'est pas Dieu. Bato ebele bana problème à stérilité et ça nenge to tambusa vie na biso. Peut-être alongola bazeme beye na le passé. Dieu est tellement juste. Les salaires du péché c'est la mort. Bamsusu balongola bazeme beye nzamba pinira bango vine mon barbota te. Bamsusu spiritualité. Babikota kota nae ateka mabota nae sans kaeba na kacha sorcellerie inconscient. Mususu kindokia famille bakanga e mabota. Cherchez la face de Dieu. Qu'est-ce que vous venez faire sur les réseaux? Boyo sani na réseau. Moi je pars d'ici là.
Ce qui osa qui cita, toza parmi liste bateau babota raté, moi je te conseille, va chercher la face de Dieu. T'es pas obligé d'être ici. Ok? Voilà. Va chercher la face de Dieu. Va chercher la face de Dieu. Alors, ngana olobela sila. Sila, la stérilité n'est pas Dieu. Kola etanzambe ba charge etambuseli ya vie na yo te. Ko faire croire basi obana bandaku ba oluka bana ya solo te que nzamba tinda basi musuna mokili babota te. C'est faux. Sila, so sambelaka to tanga la Bible tenga tanga la Bible na sambelaka. Eza na verset moko te nzamba sala différence na mokili basi musuba bota te. To basi musuba bala te. Non. Selo etamboleli ya mutu na sa moyo nde mutu na mutu akomaka désorienté na destin vinae nde nzamba tinda aza na mokili. Moi c'est kombazalate. Sila. Yo oyebi pourquoi na kati ya stérilité. Il faut dire aux autres. Mais quoi ko lati